Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Voilà, merci d'abonner à la bisognon. Alors, tozawana, yo s'abonner, yaka ko s'abonner na Victoria TV. Soko lingo koma po et apparaître comment kombo na ya kala Victoria Cuisine TV po ebima parce que to changer qui to longola qui Cuisine TV to tika Victoria TV. Voilà. Alors tout le monde qui la fois passée, petite sujet une chose avec qui pour nini ba yo mona nzambe ozobanga fin du monde. Voilà, to pambo maki makasi, vidéo zaki mo mlai mais il fallait qu'il na loba moins mingi pour to comprendre. Voilà. Alors ce côté là on a noté côté la Victoria Cuisine TV au romona vidéo wana en tout cas nzamba pambo la bisuma. Vraiment vraiment bien. Alors merci pour la déconnexion éclat to ça la sujet au lobby nous avons besoin sungi biso to partageons sur le Saint-Esprit et la sanctification. Voilà, par la grâce de Dieu ça va permettre tout ça là. Alors Lélo, si je n'ai pas les alliés, quelle est ton attitude au sein des problèmes? Attitude ni aux akanango tant va problème comme la quand on a quatre problème mon ko yelio te poser sans moi bien te balongole musala okufeli ndeko ozi sans moi bien te attitude na ezaka ndenge nini attend que moi na nzambe attitude nini oyo ozaka nango. Alors lelo toko landa yango parce que na vie mutu na mutu azaka na attitude na yeso ki problème komele misu azana attitude moko akomi triste akomi mawa azoloba te akomi kimia mususu pe akomaka jite kanda akangeli batu nyonso kanda azolobisa susu batu te ako méchant mususu pe omona attitude zalaka azo prier azo sambela azo luka elongi nzambe azo luka azo bondela mais yo siko attitude nini yango oyo ozaka nango tomba problème ekomelaka yo ebele tozaka na soki problème ekomeli yo alokomi ko agité okomi ko misanzambe net aza coupable ya ba problème oyo ekomeli yo msunzambe ndaza cause ya ba problème ekomeli yo bref ani batu msuba za soki neti ndeko naza ki malade azaki ko prier mingi pona ndeko na wana abika eseli ki ndeko wana bikite akufi ala leli na komona ndo mona mingi omona mutu akufi problème abongo komi bona famille mutu akomolela nga asambelaki nzambe na bondelaki na leli nzambe décevoir nga obomndeko nanga obomiye pourquoi permettre ndeko nanga kufa nzambe na tiki nanga kosambela na osambela pe lisu te nga pe na tiki nanga makamba losambo bato abongo baze belé omona pa okendo question église te po kende église ekoma problème tiki osambela lisusu te apengwi mususu po mona mususu balongoli na musala akola nzambe pourquoi nga na sambela kana tambo na obanga yo na tambo na vie ya sanctification na pesa ba offrande nga ba dîme na sunga ba orphelin ba veuve na sunga ba prisonnier comment nzambe o permettre balongola na musala en tout cas nzambe linganga te nzambe na tambo na kobanga yo nzambe linganga te nzambe décevoir ngai en tout cas na sembe soute na pesa suba dîme na ngati na pesa pe offrande pourquoi permettre balongola na musala au monde comme na colère contre nzambe o comme na kanda contre nzambe. Likamba bon pe ekomelaki pe Job pe na vie na ye un jour passe ekomelaki ye pas tellement passe leki Job pas komela biloba attitude nge passe ki na attitude na ye moko o azaki nango na kati ya ba problème attitude wa Job azaki nango akome koloba mingi akome koloba na kati ya maloba na bade koloba pe maloba msuki ya za saint aza juste comment nzamba traiter lokola ennemi surtout dans le livre Job 33:9. Au monde alobi, Job alobi, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, et il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Hein? Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Job alobi aza pur, aza honnête, aza sans péché, aza la vie à sanctification. Alors nzambe a monique na nyonso na nzambe a trouvé comme motif moko ya haine. Donc nzambe a comme na haine contre ye, a traité ye comme ennemi. Donc nzambe a traité Job comme ennemi. Maloba Job, c'est un moment Job 33:9.
Alors maloba Job ezaki bon abi aza saint, aza sans péché, donc aza mosantu, aza juste. Alors comment Nzambe akiko traiter Nzambe luki motif moko ya haine, donc Nzambe amoni na mabe moko te mena Nzambe azuka haine contre Job a traité na ndenge ya mabe comme un ennemi maloba Job. Or que Job azobosana abosana ki azaki na nzoto ya lisumu. Yesu azaki na mokili o Bible lobi Yesu asaki lisumu moko te. Kati na ye lisumu ezaki te. Akoya kite ne loko moko te. Mais un jour babengi Yesu juste. Babengi babi o rabi oza juste. Donc rabi oza juste. Yesu alobi ko benga juste te. Pourquoi so benga juste? Juste ezaka Nzambe lazali ko na mokili o muta juste azate. Mais Job azobisa biso Ye aza juste, aza sans péché, aza na mabe moko te, mais Nzambe a traité le ennemi. Et lors où Job a yaki koyeba te, ke nzoto o ye amemi aza nango eza nzoto ya masumu. Preuve ane mwana soka botami, balakisi ye kokosa te, o mwana ko mokosa. Mutu moko apesa, papa moko te apesa mwana na ye conseil ke kosa. Mwana botami ya muke ya bébé 3 à 4 ans, ba bise ke kosa. Bah ça va mon été à cause au moins automatiquement à comme cause so tout que aussi le comment azowangana. Pourquoi? Parce que des jeunes autres oh ils ont autres moins les sumu des automatiques dans les autres oh donc tu sois beauté dans les autres les sumu yango yeso boye qui va bien juste tant la teki les autres parce que la teki les autres masumu malgré tout il y a celle les sumu mais aussi on t'a la teki les autres oh ils ont déjà péché. Yesu aboye qui va bien juste parce que zaki na nzoto mais tant c'est que ala tinzoto gloire corps céleste na mati na moment où tokoma obenge siko juste. Voilà. Alors mutu na mokilo aza juste azate aussi longtemps na nzoto oyo les seuls mutu oyo aza juste eza Nzambe eza pe Yesu nde a justifier biso parce que Yesu aboye qui va bien juste parce que azoki masumu na biso na nzoto na ye. Moi andi mama bengi juste ezakite mais tant moi c'est qui déjà longi a c'est qui a comment qui siko juste parce que mutu asi a kabone ki na Nzambe mutu azaki na alliance na Nzambe ti na jardin d'Eden Adam na Eve ba kabone ki na Nzambe à cause ya péché tant ba désobéir Nzambe se mobali mbuma te bomba limbuma ba yoki voya diable ba boko to sa Nzambe alliance na ba na Nzambe katana ki mutu na Nzambe boka nyeza Yesu te mutu yaki kozongisa alliance na Nzambe eza Yesu akiteki na se awa parce que Nzambe alinga bonga mokili po masumu etondaki alors Yesu sikoyo ayebisi Nzambe ko bonga mokili te papa permettre ngana kita kuna na lata nzoto wana nazo masumu na bango nyonso na lata ngo alors na kufa ni sika na bango yango na Yesu yaki akufela biso azweki masumu na biso yango tango zena mokili aboyeki ba bengi juste abaki juste Nzambe tango masumu na biso akufeli biso alliance ya mutu na Nzambe ezongaki malamu yango Nzambe amona biso à travers ya Yesu. Na mokili o mutu moko ta kolonga na miso ya Nzambe na justice na yo moko mutu non mutu moko ta kolonga na justice na ye moko mais Job amekaki koloba ariyebaki te asa akansaki akolonga na justice na ye moko ezaki pe faute na te parce que na temps wana Yesu na yaki te moyen à comprendre nyonso ezaki te. Alors Nzambe a répondaki Job. Nzambe a répondre Job alobi babi l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Nzambe binani oyo azoko obscurcir ba dessein na ba discours sans intelligence. Nzambe bengaki ba maloba Job wana tango azoba kaza saint aza sans lisumu Nzambe traiter le ennemi ba loba na Nzambe bengo ba discours sans intelligence. Alors ba discours sans intelligence on a fait appeler lelo na biso batu oyo toza lelo tango yozolo baki Nzambe ngana zasi na stambo na sanctification na banga kayo pourquoi au permettre ndeko na nga kufa au décevoir nga na kosambe na nga isusu te ngana pesa ka ba dîme na pesa ka ba offrande na sunga ba ofele ba veuve na sunga ba to ba prisonnier pourquoi Nzambe au permettre ba longola nga na musala oyo na kosambe suti na pesa su ba dîme te na pesa su ba offrande na nga te na ko aider pe susu ba tuté Nzambe ozama be au décevoir nga ba malobani son Nzambe bengo ba discours sans intelligence.
parce que ceux qui problème comme biso tozwaka na tenter ya kovanda ya kozonga na kati na biso moko ya koluka na to yeba eloko nini to banamba moko ko prier ba prière biloba loba ba discours sans intelligence ba prière ebele ya ko condamner nzambe ya misanzambe neti za coupable ya mabe oyo komela biso ndeko yo sambela ke yo za saint ndenge jo ba sambela ki mutu moko taza sembo na sena mokili oyo c'est nzambe. Ceux qui t'ont prié à la réponse, ils ont la grâce à Yesu. Parce que Yesu t'a dit que si tu as biso, attirer musalaka ya kulu suteka ici lui non, si les lois travaillent pour la biso. Yesu a entre biso na nzambe, entre mutu na nzambe, Yesu a na 4 au milieu. Azo sala toujours ko défendre cause na biso. Tant il y a un attend to prière to bana kombo na Yesu. Parce que tous ont accès, il y a l'autre il y a ma réponse, c'est pas nzambe pe, tous ont accès, il y a ko zwa, oh nyo surtout ça n'ont besoin, to pe ya ko swa nzambe, nanzela ya Yesu. Ce qui est soit zate mutu nzambe bo kanizate parce que mutu si abebi sake. Ne konanga tangu yo problème ekomeli yo, kowela na te oloba loba, nzambe na tiki na mosambela, pourquoi permettre boy, pourquoi sali boy. Non ndeko. Tozo mérité l'oroté panzan. Parce que tosi to baby set depuis et bandeli. Tozo mérité l'oroté. Tozo mérité l'oroté. Nanzele yesunde, tozo suko kozwa quelque chose. Oh, tozo senga, tozo zongo na kombo na Yesu. Tant to bon de l'anzamba mona biso, ta mona rande Yesu. Amona biso à travers Jésus-Christ. Biso toza à travers ya Jésus. Toza na kati na ye. Yama tango sengi loko loba na kombo na Yesu po ozwa. Ce que vous priez ozo na kombo na Yesu te ozo loko te parce que c'est Jésus-Christ qui est notre intermédiaire. C'est par Jésus-Christ nde tozo zo ba exaucement et ba prière na biso. Alors c'est très important na ba prière na yo e ba toujours mentionner kombo ya Jésus-Christ parce que Jésus-Christ signifie la grâce. Jésus-Christ signifie la compassion. Jésus-Christ signifie le pardon. Jésus-Christ signifie nous sommes justifiés. Jésus-Christ nous a justifié biso devant Nzambe. Biso to ko yete na ba justification na biso moto bana ko se justifier na ba prière kenga na banga ka Nzambe na tambola neti Job asala ki awa et ko sala le côté. Atolobi kenzambe na banga kayo na tamo na sanctification et ko sana ngelo côté ozelo côté aussi nous devons reconnaître œuvre oh Yesu sala po na yote na croix. Et sengeli na yo il faut reconnaître œuvre oh Jésus-Christ sala na croix. Ce qu'on a prié toujours il faut que tu mentionnes combat Jésus-Christ parce que donc ba justification nous sala to pe yo moko ko se justifier te devant Nzambe. Parce que mutu aza mutu yo aza na nzoto ya lisumu. Preuve ane Yesu tama sekwa sepe na nzoto esuta so ki na corps céleste. Parce que nzoto oyo eza nzoto ya péché e kota lola te. Tokozwa nzoto mususu tanto ko mata na lola tokozwa corps céleste. Ba o ba kufa ki avoir ba changer nzoto sika. Biso ba o pe toza vivant, ceux qui peut lever ça misiko to mata nzoto oyo ko limwa tokozwa corps céleste parce que nzoto ese la kila mabe eza nzoto ya désobéissance. Nzoto moko ya ba rebelle, nzoto ya kila mabe, eza nzoto ya désobéissance et kota lola te musuni oyo kotikala to kozwa corps mususu corps céleste. Ya mata ngozana nzoto oyo, so kozo sa prière ko kena ba na cause ba justification na yo moko te ko ke ko se justifier te so ngozana ba problème. Yo kende ko senga ndi na kombo na Yesu. Tant yo so ba kenza minga na banga ka ona sunga ka boy kanisa na sunga ba orphelin mutu mota akota lola to pas kozwa raison devant Nzamba cause misala non okota lola pona ba œuvre na yote et puis ba okozwa solution na ba problème na pona ba œuvre osala ka wana te na boy te osala ngo eza bien mais ezala te ke yango nde mutu ko pesa yo accès na lola to yango nde mutu osala ke ozwa réponse et pas Nzambe pona ba problème non tozwa ka réponse à travers Kombo na Yesu, à travers Jésus-Christ, nous avons des solutions. Tant nous avons des problèmes, nous avons des solutions na Kombo na Yesu. Yangwana attitude oyo zakanango, attitude nini oyo zakanango tango problème la kayo. So za attitude na bato baloba na tiki osambela, Nzambe ngana tambo na obanga yo, Nzambe pona nyo tiki nga boba ninga mususu nko basala masumu zo tika bango, ngana tambo na obanga onde ko mutoza musanto ate. Soki yo oyibaka te otongaka te otolaka te yeba nzoto automatiquement eza nzoto ko eza péché nzoto abolingi ya ba fatigue ya ba négligence ya makambo ebele tamsu Nzambe tinda ko kete ya place mso okokaka te osala bokokaka te donc nzoto eza na makambo ebele yango tango obondela il faut ka to senga Nzambe ko kenda te ko se justifier tango yo so bakenga na za sena banga batu e na banga Nzambe na tambola bien Nzambe permettre de point nini ozo sambela pona yo moko okozwa eloko te. To pozo sambe ozo baki obisa Nzambe neti coupable ya ba problème ekomeli yo.
nzambe poni obomi ndeko na nga nzambe poni osali bozo misa nzambe coupable yeba ngo ba prière bongo eza malamu te nzambe abenga ngo ba discours sans intelligence ndenga lobaki na Job ba discours na ye wana zo bakaza saint aza bien pourquoi nzambe a traité le point ennemi ba discours wana eza sans intelligence ba discours ya buzoba. Alors nzambe aza cause ya malheur na yo te, nzambe aza cause ya malheur na yo te, nzambe aza pe coupable te na makambo ekomelo yebango oza na nzoto masumu. Peut-être mutu moko asalaki mabe ata yo osalaki mabe wana te ta mosusu mutu moko na famille asali mabe porte d'entrée fungwami aleko mozoba bitumba wana pe ezwi yo. So totali bana Israël to babundaki na Ayi na pepe ya Ayi babetaki baganyaki bana Israël babomaki bana Israël ebele ezaki à cause ya nani? Ezaki à cause ya Akan. Akan zoki ba chose dévouée par interdit et c'est là que bana Israël bako défaite ekota na kati ya Israël. Ndenge mo pena biso ba famille tamsu yozo sama bien te tamsu ezana mutu moko zo jouer rôle ya Akan. Mutu zo jouer rôle ya Akan wana et c'est là que défaite ekota na kati ya famille et ça là que tango akeko sala mabe akena iso ndako nganga bino boye barate eso sala misala mabe bino boye barate au mona porte d'entrée efungwami aliba milimo wana ya mabe kote komi ko combattre famille mobimba na bato basena ba mabe te tellement porte se fungwami ko kongo ba attaque ba problème e comme belé na famille kufa ba makambo belé ba blocage makambo belé yo oyeba te. Au moins kaki nga na banga nzambe mais pourquoi makambo ekomela nzoki eza na muntu moko aza na famille leki na otope yaya tope muntu moko boye tope papa mama tope loko moko boye aotambola bien te efungoli porte d'entrée bitumbe koti na kata famille banguna makote libino ne siko sa ba discours ke nzambe nga na banga ka pourquoi tikinga pourquoi boye nga na ko conseiller yo obanda kusenga nde ma nzambe peut-être parce que nzambe aza cause ya malheur na yo te. Ce qui malheur est comme la vie na biso na mokili oyo eza cause biso moko be mokili mutu déjà baby c'est qui depuis jardin d'Éden pe mutu azo konti ko baby ça ce qui osali mabe na te peut-être bana peut-être mobali peut-être moi si afungoli porte d'entrée oyo seli ke malheur ekoti na kata famille yango wana so mutu akufi koloba te ke nzambe na tiki osambela boye non eloko o nga na osenga yo ce qui problème ekomeli yo na vie. Eloko nini oyo kosala en tant que mwana nzambe osambela obanga nzambe eloko nini oyo kosala koloba te ke bato wana kutu babanga nzambe te nga na banga nzambe non ndeko na ngai non kotala vie ya bato te yo tala vie na yo moko. Première chose mizongisa kati na yo moko contrôler vie na yo so amoni ke oza na mabe moko to se eloko moko te ya mabe ba vie ya bandeko no pe banda ko examiner mo soko ozomona pe eloko moko te po mutu so sa mabe ya kobombama a manifestant mo boye te. Maintenant, nous avons la première chose, ezake banda ko senga mawanzambe. Senga mawanzambe, ni songa kati na senga mawanzambe pona libota na yo. Peut-être oyeba te ne ba batambola. Senga mawanzambe ekita. Loba nzambe makambo bozo comme les ba passe ba blocage tozo sambela. Pourquoi makambo bozo marcher te? Première chose, senga mawanzambe. Ko ke sanzambe te ke ngana sambela ka, ngana pesa ka boy. Ngapuna tambola bango pourquoi nzimo permettre boy na ko sambela susu te. Non. Ba prière wana nzamba sepela na ngote okozwa pe loko te o mona vie na o pe kotika la ka bongo ya passe. Mais soko lingi ozo solution na ba problème ozo komela yo. Problème wana teli ke ngana bondela na banga nzambe. Likambo ekomi bondeni. Première chose, senga ma nzambe loko ya liboso. Yebisa nzambe kitsa ma ono. Implorer grâce ya nzambe. Implorer grâce ya nzambe na famille na likolo ba parents na likolo ba ndeko no nyonso likolo bana na mobali na mwasi na senga ma nzambe kita nzamba limbisa soki mabe moko ekoti bonde ala banza benga na ebite yondo so mona ka nyonso so mabe ekoti mutu mo seli mabe alimbisa kitsa ma ndo ndiko senga ma nzambe kita sunga biso nzambe na situation oyo. Deuxième chose banda ko luka volonté nzambe eza nini. Peut-être makambo wana ekomi peut-être pe eza nango te mutu asalaki lisumu peut-être eza nango pe te mutu ayibaki mutu asalaki boye non peut-être eza ke mpo na gloire ya nzambe emonana ndenge aveugle ne ntango Jésus-Christ aotambola na badisciple batuni ye mutu asalaki nini mpo abotama aveugle. Est-ce que eza baparent nini bapéché qui a péché? Ses parents oh ye moko mutu a péché asali lisumu mpo abota aveugle. Jésus-Christ a répondaki comment? Jésus-Christ a dit que eza ba parents n'étaient, eza payé moroté, mais eza pour la gloire à nzambe sa nini et monana. Voilà. Omoni, eza pour la gloire à nzambe monana.
Et ça, ma c'est comme la biso, nous allons permettre pour la gloire na ye. Après, problème, attends, comme le problème, donc ça m'a permis de cambo pour la boy. Y'a moi, attends, problème, comme il première chose, c'est nga ma nzambe. Peut-être que vous allez soumu, peut me provoquer ma cambouana. Peut-être que vous allez soumu. Deuxième chose, c'est nga volonté nzambe, pour peut-être que vous allez soumu. Oye, ba volonté nzambe zanini. Peut-être nzambe va permettre à moi pas ça les loli comme ça. Peut-être mutu moi ko kufa na famille, tant sou mutuana, ndaba ndé pour combattre yo. Mutuana ni ba ko so mabe yo zo e bana ote. Mais yo comme banga nzambe zo prier, et c'est que mabe na ye zongeli mo ka kufi. Tant yo siko sans ko yeba obando lela. O nzambe, obominde konanga na osembe susu te. Nzoka ndé mutuana akufi, nzamba permettre ya kufa po, ala ko salo mabe yo zo e bate. Mutuana ndo salo mabe donc akufi, eza mabe o yeba ndé ko salo ezongeli. Yango la moment so muta kufito wela te kolela ke nzambo décevoir biso o seli biso bo epona nini nzambo o répondre nga bo epona nini to lela rabongo te so muta kufi luko e ba volonté nzambe za nini. Quelle est la volonté de Dieu? Peut-être muta kufi peut-être pe lisu mais côté na famille banguna ba koti batake peut-être pe ezake muto na bande o sala mabe po bomo mabe na ezongeli mo comme yo osambela ka obanga nzambe. Voilà la nion sote baka volonté nzambe ezani. Première chose kolowe la nonte kolobaloba nzambe ngana sambela makamna ngezo marchete ngapela nzambe linganga te okomi koloba ko silika sika basambela ndenge nini na sambela ndenge nini yango okomo lobaloba non. Ça na calme ceux qui va longoli musala ceux qui ont problème moko sérieux ou problème na vie nezo landa mezo de solution te kanganda kuvanda kimia luka place moko zala yo moko mutatu ngisote banda ko raisonner banda ko ta la vie na so moni ke aussi eloko moko te mabe lobaka nzambe yokelanga mabe peut-être na seli mabe mona oyo balisute yokelanga mawa yo peut-être pe bande ko ngande basala ki mabe limbise kitsa maono kat na biso kitsa maono na famille na ngai. Après si manango obandi ko ba nzambe yokela biso malongo la biso na situation oyo et puis si nzambe na ngine ba volonté nous ani Seigneur na ngi volonté na onde sala na vie na biso et la volonté ya diable te ya bato mokilité mais volonté na yo Seigneur banda ko senga volonté ya nzambe luka volonté ya nzambe tout nzambe volonté na ezani na situation oyo nzambe na ngina yeba volonté na yo est-ce que situation comme ça volonté na yo te za volonté na yo te na moment wana au moins siko nzambe ce que za volonté na yete au moins likambo wana pour ezo solution likambo wana pe elongwe ce que za volonté nzambe au moins nzambe autika likambo ngo kokisami après na sima likambo wana akosela no makambo sika o boko comprendre donc makambo boye koma kinde pona boye ce que za mutu wana bande ko bela bo luka volonté nzambe et que bon comprendre te mutu wana ti ta mususu ande ko bundisa bino tango alinga kata motema nzambe akosala tu mutu na funga munoko a confesser akoloba ke ngamna nzo salabwe ngamna blokabwe ngamna salabwe ngamna salabwe akwesi makati motema akufi omoni tango mutu abela luka volonté nzambe omona ndesu mo comprendre donc mutu ndo ko bundisa biso nzambe vraiment c'est justice na nzambe bon biso mto bo miete nzambe moko mabe mutu asala ki ye moko futi mabe na ye azui mabe na ye moko ezongeli moko omoni mais ceux qui ont mutu azobela bandida ko bondela nzambe tiki biso ndeko na ngazobela boy nzambe penza mutu ozozwa tante ya kotuna volonté nzambe ozo pe tante ya kosenga nzambe omona mutu na okufi ta mutu akufi alokomolela nzambe pona nini osali boye obominde kolanga o décevoir nga nzoka nde mutu wana bande ko bundisa bino après na sima nango o comprendre to bandi ko siliko boy pe ko sambela nzoka nzamba sali yango pona bolamu na yo yango wana ndeko to wela na nte ko condamner nzambe na ba problème ko biso to lukaka nde volonté ya nzambe et puis to senga na ma nzambe premièrement après nde to luka volonté ya nzambe quelle est la volonté de Dieu na ba situation o ezo ko biso tant monsieur za volonté nzambe tant monsieur za péché tant sengi ma nzambe nzambe kitama na limbisio alongoli likambo yango tant soupe zango péché te za volonté nzambe aliga selo makamsu to ninga épargner na situation moko boye ali tant ozo luka volonté nzambe nzambe wala kiso siko na sali boye pona bakola kiso film makamnyo so wana pourquoi ekomaki yango bandeko toza apprécier te ya ko condamner nzambe pona ba situation comme na biso mutu muso apese lisolo lobi par évangéliste moi qui n'est côté na mboka mo banzima nzambe te mboka bakisi mboka makambo ebele tanga ke bato mboka ba biyo côté ya te mboka oto nzima nzambe te biso to sana biso bakisi to sana biso ba fétiche to utiliser biso makambo ya ba nini ya banganga ya makambo ebele alors pasteur abinga na côté ya nzambe tininga et celle que pasteur wana ba biso ke to kotala soki le bokote
pasteur pe lobi abongisi pe makamnion surtout campagne ça ma c'est pe instrument makamnion allez au sala ki moi ça pasteur atikale na ndako na bana ba intercéder pour na pasteur ndinga okine koteya pasteur amatika na podium po banda koteya boye mbule bandi makasi mbula ni katana te bato bapanzani bato bakimi ali banganga mboka na obalobaki na yeke yo koteya ate bandi koseka ba biomoni yo binzambe mtatindaki o moins que biso toleki nzambe na makasi tobaki koteya awa tomoni oteyi te tala ndenge embula epanzi yo pasteur ana azaki découragé akoma kosila mote nzambe poni okisinga soni poni osalinga boye nga mosali na yo tindinga awa okisinga soni deva bapayen deva banganga nzambe penza wapi nzambe ango nga na sambela seke nzambe otika seke nga na mikosaki na nga na yaki mpo na nga moko yo obengaki nga te et au ça la pasteur wana abando zonga na ndako ya poli akoma ka quelques mètres ya ndako place ezaki amoni ndako ezia kozika ta bato batondi wana apusani boy oh bato bayebisi oh ndako eziki mwasi na bana bazali na kati pasteur zo na panike ta babite mwasi na bana bazato nzambe abikisi bango abikisi onde nyabikasi ndako epelaki moto ba moto moni mbule bandi makasi mbula ne ye ebomi moto oyo mwasi na bana babiki soki mbula ne beta te mbele mwasi na bana bakufi na kati parce que mbula o nde mutu ebomi moto eseliki bango babima sain sauf pasteur afuka bani kokumisa nzambe nzambe limbisanga na o nyonso tu na lobaki limbisanga nzambe merci parce que mbula o ebetaki nga na moni ke bebisi campagne nzoka yo épargner vie ya mwasi na nga na bana nzoka banganga mboka na batindaki moto epela eboma mwasi na bana po balobake wapi nzambe oyo osambelaka bana mwasi na bana bakufi mais nzambe aboyi kokisa mosali ne soni abeti mbula préféré que campagne ça mette mais vie ya bana na mwasi ya mosali na ye ezala sauver ya mwana bandeko na makamyo se komela biso toyeba toujours koyeba ko senga manzambe pe ko tuna volonté nzambe ezani to luka volonté nzambe ezani na ba situation oyo komela biso soki pasteur oyo alobaki ke azalaki ndenge bandeko kosilika wana nzambe pourquoi o permettre mbula boye natiki na kosambela natiki boye alinga sa lisumu na nzela ya maloba na ye mais malgré tout abandeko se murmurer ka nzambe okisinga soni nzoka ne nzambe a épargner famille na mobimba na mwasi na ye à cause ya mbula wana nzambe boy campagne sala mais mwasi ya mosali na bana bazala so babika a épargner bango na moto o epelaki ya ondeko moto ezo na vie il y a pas problème Luka oeba quelle est la volonté de Dieu première chose c'est nga no nzambe quitter la yo peut-être ils a péché peut-être ils ont péché té deuxième chose Luka oeba quelle est la volonté de Dieu ya mwana nzambe apambola bino ndeto mona mikolezo ya ciao bo s'abonner massivement na Victoria Cuisine TV bye